na ebite mokonzi na biso ya mboka papa na biso papa Fati mboka na biso tokotambola ka boye mboka na biso respect zate to sali accident mutuka nange sali accident na évêque mukuna ba privilégié évêque mukuna ba remettre évêque mukuna mutuka na évêque mukuna apesi mbongo ba pesi mutuka na ye mais évêque mukuna mtazeki na tort atuti ngai évêque mutuka ne yebe ba atuti biso évêque mukuna PCR eye et constaté que mutuka ya mukuna eza na tort ba moni que mutuka ya pasteur mukuna ndeza na tort elongwe na ngambo ye na ngambo boy akimi mituka ye ko tuta ngai mais PCR à reconnaître que évêque aza na faute évêque ye moko pe andimi azwanga en charge mais évêque abaluki na ye évêque PCR lobi nango benga ye évêque abi akeda ba démarche na ye mosusu ti lelo évêque alesi PCR et remettre évêque mukuna voiture na ye yange tikali évêque mukuna abebiselinga mutuka po ye aza mutu ayebani mboka mobimba nazo respecter tant que aza papa bandeko ngana na problème na bongisa susu mutuka na ngai pe ayebi que toza na problème évêque mukuna asundoli alesi PCR elobiote évêque déjà yo kaka landela kapo mutuka évêque est cher koleka yo eza ba nouveau modèle ya yepesi choc makasi kutu koleka ya bino moko so charge na bino moko est-ce que mboko totambola boy bandeko Congo oyo yo papa Fati mibeko ezate soki ngai na tutaki évêque na zaiti na faute na ndimite évêque mukuna otika ngai bandeko na ngai nayoki passe évêque mukuna pasi bazobenga etoza na ba cooks na ke ba démarche nazana makambo nanga kosala nini boy mais yaka évêque bongiselanga mutuka na ngai papa mutuka ezosunga na matanga ezosunga na makambo ebele soki ngai na tutaki yo évêque na ndimite ongoy kotika ngai papa yo moko reconnaître obi boya na bureau boya to solo la to bongisa na bongisela bino mutuka les PCR balobino mutuka boy na boy aussi au changer et c'est le côté nakobongisa mutuka na ngai nzamba osunga ngai mutuka ngai kobonga avant matanga ya l'année bima mais nazo regretter mokonzi mboka soki totambolaka boy bandeko nazo regretter soki mboka na biso ezala na loi te ezaka boy ya kitoko te esenga na kosamba na évêque mokuna na okoka te parce que yaza déjà likolo na ngai aza pe papa aza na ba droit belé o mboka ezo reconnaître mais ngai msusu ba reconnaître ngai te ngai pe nazo comédien nazo bunda na ndenge na ngai mais tout tambolaka bien mboka na biso awa respect zati na bato so bazo tambola cortège basoda mukuna balingi ba menacer bi anga nzambe mboko oyo so tambolaka basoda na biso so boza na complexe nzambe opinier bino et c'est le côté na koloba mabete pa papa na évêque mukuna les accidents bango de ba provoquer accident ba kimi balongi ba pou mais ngana kumisika nzambe po je suis choqué, muta profité, na ibisika nzambe merci. Mais Satana a échoué. Satan nous a place na cannabis. Et c'est le côté. Matonji so repa nzambe, corps à l'ami to solo ba soki semaine ebimi, le 3 samedi soki semaine wana to banda, to lukato binisa corps ebima. Nzambe kazali après yango nde na kozongela ba activité na ngai. Tozali na commune ya Monga Fula. Bandeko bomoni bavandi libanda boye bazana matanga bakufeli mwana na bango mesika ya kocha matanga to esika ya kolela ye ezali te yoka lisolo ndenge bomoni bango awa bazali devant salle de fête oyo ezalaka salle moko polyvalente esungaka na bafete esungaka na matanga batu ya beglise pe baluwaka yango lokola pasteur moko kotoyo aluwaka yango à chaque jour azalaka na culte na ye lokola bazalaki na kilte ya pokwa ndenge kaka ezalaka pasteur aloué église kilte bandaka 17h esilaka 20h 20h30 beti kilte esilaka te esili mama oyo bomoni avandi awa yenda kufeli mwana ekomaki tour na bango pe baya koinstalle bakiti po babanda veye mortuaire
balela mwana na bango ya kufaki lobi basala programme kaka ndenge ezalaka bakende kokunda ye baya na kati ya salle po deja bamifutelaki mbongo batala kaka pasteur alobi nga ba instrument na ngai kobima te bokosala matanga na bino na kati ya salle oyo te po oyo ezali kobendela nga esprit de mort na kati église arrière de moi Satan. Nzoka bango nyonso baluwaka sali yango pasteur asilisaki il fallait katika place epai ya bandeko baya pe basala matanga me pasteur aboyi mama bazo se retrouver libanda baleli ba communiquer boy ngala kufedi mwana sokufedi mbongo sana to ye ana na pasteur ko ya do église wana no pa una ita do église wana to ya lelo opoto to ulela mwana apa sa aboya di aboya esprit de mort ko na kata église na ye aboyi to saka libanda ko ni libanda awo to yene nga sana na kufa te pili mo bimba ataka na mukika kasi tinyo so yesalemi ba responsable ya salle tout la mwisi ya zaza baboyi kozwa ba responsabilité na bango po bango deja mbongo balieki bache mbongo na poche baza lisusu na justification ya kopesa te pasteur palobi akosede salte oyo manki ya sérieux na ya responsabilité epa ya bandeko oyo ya bakolosal ba envoulant nde penza bango po alingi kaka gagné mais organisation eza te kozwa responsabilité na ye devant bakaya boye ezali te bandeko ba se retrouver libanda alors que bapesaki déjà mbongo na bango ya location ya salle makambo esala makana Kinshasa nulle part ailleurs kaka awa et anormal te tokoboma beglisi wana tutu yo soni kafuta mbebu rouge okasangula zobota na kisantu Denis Lese le roi de Caroline Moïbi Bakakenza Micheline Chabani Patrice Ngotala mutu rose lokaba osala pati ya farine na boulangerie mama poto tala muku na bapake pasera bapake ekenenge rectangle. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va l'héritier. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Nous saluons notre héros national, parce que Dieu l'a décidé. depuis le village de Mbili. Il n'y aura pas élection en 2023. Abonne-toi pour plus des vidéos, likez et partagez aussi. Est-ce que Moïse Mbi a scandalisé? Oui. Nani? Nanzembo moko na yo kaka. Nzembo nini? Nzembo ngo ekiminga mena kata nzembo wana. Moi j'avais l'impression. Je dis bien l'impression que je n'entendais pas bien le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il chantait. Même une flûte. Oh, soro no de gegewana. Même une flûte donne un son clair. Parce que Bible dit, si nous avons sonné trompette, comment le peuple va se préparer à la bataille? Parce que dans Israël, la famille tombée banda, chaque tribu avait une trompette. Merci. Donc ça veut dire que dans la yoga qui a bien été, j'étais scandalisé. Ok, je salue aujourd'hui parce que tout le monde a peur de le dire. Moi j'ai aucun problème avec lui, avec le pouvoir. C'est Perron Louara. Pero Louara, na pesi mbote. Na pesi mbote. Na moni bakuta na Frank Diongo. Na pays moko ya Europe. Bazo denda. Na pesi mbote Pero Louara. Abo azela pe Europe. Bakuta na nani. Les exilés. Ba exilés. Ba pesi message. To pesi mbote. C'est quoi? Il y aura Beninga parce que ça un ordinateur moko des ordinateurs intelligents. Bon intelligents. Bon ordinateur on les a rendus. Yo pesa kaka son. Quand c'est là ils sont.
il y a qu'au produire yo. Les lettres sont composées sur le quotidien. Pero, ça fait même l'objet, il y a conseil à rédaction. Bah, côté ici, ils ont mis ça, gay. Gay. Tu es gay, on est allé. Il met ici la lettre G, U, E. C'est l'ordinateur, ce n'est pas moi. Et mieux le qu'on a gay. Alors, bah, tu vois, ça, bah, mélange. Après avoir analysé la lettre, après avoir analysé les mots, et pour ça que conciliation comme ça la manaba symbole. Parce que vous savez les symboles, ce sont des signes qui représentent quelque chose qui n'existe pas, que vous ne connaissez pas. C'est ça les symboles. Voilà pourquoi Dieu dira, vous n'aurez aucune représentation de moi. Si quand on a kokani, na leki na TV, na lobby. On a commis Nzambé d'ailleurs pour ça, pour clôturer, parce que je salue Moïse Mbi, hein, parce que c'est lui que tu as dit, il avait chanté une autre chanson. Maintenant, moi, na yemba ki a lobby, yo muto yo kaka bien te. Donc je pense que c'était moi, peut-être j'avais des problèmes d'audition. Na lobby, c'est quoi yo? Jésus. Na comprendre que c'est un garçon obéissant, intelligent, qui tient en compte les remarques. Azalé Nao, en âge. Ouh, tu me donnes quel âge? Moi, dans 3 ans, je vais fêter les... Nazara problème Marcelo te mbalo tout ce problème. Marcelo natika o ça problème n'était. Donc mais ndenga naza na ancien na ya na musika na mama nzabe. Mais l'église monene. Na lobby église monene lobby loté. O ko ta beli fait l'église monene. Église monene pe ba sens qui était paysanne. Il y a homosexuel paysanne. Pour la liste il y a ba homosexuel et tout il y a ba pasteur. Marcelo changer ko luga ba bezi boité. Na yeba ki on a ba bezité. Déjà Marcelo nga donné na mu catholique te ko mekanga te poso mekinga to tia bar nikolo. Joël Francis Tatou Keba Bazolukayo. Joël Francis Tatou Keba Luka Nzambe Kombo na yeza na kati ya liste ya bato bazoluka baboma. Obimaka kolekisa chéri na yo na yebisio Keba kota 40 jours de prière. Bato basepela tendengo otie église na limité. Oyamba bango olakisa bango susu na yo mbongo basepela te. Batia kombo na liste Joël Francis soko kufite mwasi na yazokende ngana yebisio Joël Francis petele bato bazo sala yo attaque soko petele bango te bato bako saloma te. Joël Francis nazo yebisa yo ngana za yaya na yo na kabela fordo yebi yango margondi magango te nazo yebisa yo Joël okoti vida kisha sokuti biso wa yaya to za wana to yebi ba tipo yo to yebi batata oyo. Joël batio na liste. Batio na liste yo na mwasi na yo. Keba aussi que na moni OK France. Keba prière and l'esprit de mort. And l'esprit de mort. Ceux qui va koboma na accident bako kwisa avion. Ceux qui bako kwisa avion te bako tia mwasi na yo poison. Joël Francis bako tia mwasi na yo poison. Ngana zo yebisa yo. Batata wana basepela te ndongo bana mundele basepela te ele bazo mona na ba photo ozo pesa mwasi na bizu bozo seka bolati kitoko bango mitene zo kufa. Joël Francis bamoni mwasi mbale moko bogar abali mundele bazo sepela te. Joël place ozali na sengi lokola leki ngana ya na leki na age. Joël Francis yokangai na yeko loba awa na live ya lelo kota 40 jours place ozali na mwasi na yo batie kombo na liste ya bato bakokufa kokanisa te ke prophète de nation wana finga kayo ela yaki kosakola zo sala blague asa représentant na bango ye asakola galiwa ele baliwe ko bana ko salema na ville balo bakenzambe mutazo azo penire basala nzambe meto boyi biloko wana na komba Jésus bino bandoki na ba plan na bino wana bozo ko sakola liwa ezonga na bandako na bino kalate ba pasta nyoso bazana ba complot oyo boko kufela bana boko kufela basi po liwa wana ezo sala retour. Vous avez vu avec beaucoup de moi personnellement avec beaucoup de regrets la sortie médiatique de Moïse. C'est un occultiste.
Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer l'enfant de Dieu. Vraiment toi? Hein? Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Et confirme wenge bolinga bolinga te batemoin nanga bazali public na nzambe vérité yango wana Alain Kitete président Saxo Roto yezokoto mwana nzambe wabongola mai na bino alamusa bato bakufa batabosaki bakoka mokolo bakangaki ye bato bajulaki ye ndenge moko na papa sheri pasi na nga esengo ya bambuna. On ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Délicat. Dieu t'a donné un petit foufou. Fais aussi une petite prière. Vous avez compris? Faut pas un petit foufou comme ça, tu fais une grosse prière comme si c'était petit foufou, petite prière. Grand foufou, grande prière. Ah, c'est comme si tu critiquais Dieu. Et Dieu aime les gens qui sont vrais. David prie, il dit, Psaume 77, il dit, une chose me fait mal, la droite de l'Éternel a changé. Toi, tu peux dire à Dieu, oh Dieu, tu as changé. David a dit à Dieu, non, 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 Seigneur, tu ne sors plus avec nos armées, tu n'es plus le Dieu d'autrefois. Une chose me fait, tu as changé. Et Jonas, quand Dieu lui demande, tu es fâché? Jonas dit, oui, je suis très fâché. Jusqu'à mourir. Toi, si Dieu te demande, tu es fâché? Non, non. Mais fâché pour quoi?